ngani amekanye tokumezambika bilo bakane wolo wamamba to asalongo ikona na kamwa ukiwa mama ila katakolo lagu nakasikono kwa salongo ila kadekasio nakakolo pa kamalo salongo kalilo ana makonge asala examen d'état pour tatalon Umbota, Umbeta, Amel Bota, awa toza na parquet général ya Lodja. Tambonyo tenga nete kola na no parquet général ya Lodja. Ato asambi moyo to ahole chewenyu shote kote te mala paka loli mwazambi cha tondo cho atoto hepo ana liloba to tete male to lemba ke sala salongo e salongo ya kambo wa mambalendo ke ditalo wa mambalo sa ku hulendo la kambo wa salongo sabe ko to sale wo anyanya to tete male loli mwazambi cha tondo tanyo lemba ke salongo mombe eglise lipamboli samba yoto sale wo anyanya Amel Bota. Amel Bota mebandeko partout boza kolanda biso tozali na kati ya salongo tozali na parquet grande distance toyeka mpona ko nettoyer parce que église ezali ka mpona propriété église eza koloba te mais église eza misala a tozali na parquet na kati na libota toye ko nettoyer ndenge ezali salongo église loba na nzambe eza ya kokamwa te partout na monde partout église ezali na temps oyo toza ko sala salongo parce que tozo ko nettoyer ba balabala ba parking ba prison ba veni bisika eza na bosoto esengete molimo na tata ekoma pe na kati esika éloigné matiti po ete bato pe batikala pe na kimia ndenge mo pe libota na Lodja précision na kati ya territoire ya Lodja nde toye pe na parking eloko sala salongo mpona kolakisa losambo parce que losambo ezali mise en pratique ezali makamalamu salongo pe ndenge ezali makamalamu eza komanifeste na kati na mboka ne misala na yawe eza komonisama tosengi toutes des églises oyo aserviteur nyonso eza malamu mpona kosala salongo bafidèle nyonso bamipesa mpona salongo parce que na kati ya salongo tozali kobuka oyo ezali bomoi bwaseko Amel Bota partout bozali mbote malamu na kati na église loba na nzambe mobimba partout na monde entier.